eza facile ko critiquer mboka oyo ozo diriger te. Eza facile ko critiquer baninga tango baza na poste moko pe baza na position moko. Eza erreur biso nyonso ba congolais to sala kango. Tozalaka beaucoup na esprit ya critique que esprit ya kozala positif ou bien kozala esprit ya kozala ouverte na ba idée ya sika. Tellement to mesani na kati ya négativité, te trouva kango normal, ata eloko malamu ekomi, toza toujours là pour na ko critiquer. Eza leso moko pe o nga moko na uti ko yekola na année oyo. Omoni mboka ya Congo eza très facile pour na biso to critiquer pe to finga chef d'état. Mais en réalité, biso nso toyebi ke tango ya hérité mboka, komi ko diriger mboka, a hérité ba problème ebele. Congo eza mboka moko ekwei tellement na kati ya libulu ezo senga nzambe na biso nyonso ba congolais tozala ini pour to faire avancer Congo, pour to tonga Congo asika. Mais soki to continuer na mentalité ya ko critiquer pe mentalité ya ko finga er nyonso to moni moi pa ya mokie o ezolinga mema changement na mboka na biso ekozala difficile pona ko encourager même président pona ko encourager même gouvernement sika basala musala parce que majorité ba congolais déjà baza na esprit ya négativité ndenge nga pe nazalaki mais na yeko comprendre kozala positive ou bien ko tia support na yo ou bien ko encourager loko moko ata ya mokie ya malamu esalami et ko aider et ko inspirer chef d'état na biso à continuer ko bunda na musala zo sala mais zo senga ba congolais nyonso bazala motema moko molimo moko makanisi ndenge moko ezate ba misusu bazana ba fingara er nyonso ezate ba misusu bazawana bazo supporter même musala etambola ndenge elingite ezala ba misusu bazala bango na lokoso mbongo pona ba poste mais souci ya musala ezana kati na bango te. Vidéo lelo eza ko encourager peuple congolais nyonso to tika esprit ya kolobaka négative kozala négative envers mboka na biso kolobaka négativité mingi mais tozala na esprit ya kotalaka babolamu ya mukie o ya mikie ozo sala na mboka na biso pour inspirer et supporter biso et changer moyen oyo ndenge tomonelaka makambo pe ndenge tosalelaka makambo. Bandeko na nga nazo conseiller biso to prier plus pour na Congo, to prier plus pour na chef d'état, to prier que gouvernement bimi asika et échoué te mais et simba. Mboka na biso ezala na kimia, ba projet nyonso o eza ya malamu pona mboka na biso kende liboso e kokisama. Eza temps ya kolongola négativité, eza temps pona biso totala. Tozala na espoir, tozala na kondima que ça va marcher. Er nyonso eza er a ko critiquer te. Eloko nyonso pe sengaka nyonso il faut ko critiquer te. Et sengaka eloko mususu tale o analyser o bakisi un plus na yo au lieu ya ko critiquer. Comme on a Rachel Ngoy, ministre de la vérité na présentaka émission na bino totonga Congo, toko kutana mbala sima. Bye bye.